na la mukili on attend on a simba chombo na fungola au dot $500 ba député ba bande ko chez biso makolo bazo ko se plaindre lelo tane ba komi courant za la raté ne to za courant à la raté sine la pesa biso mulili régime de personnes sont pété pour que congolais n'engagent pas défendre ganga nana likamso ko défendre ngata pa ko za congolais lelo to moni bata Moïse Katumbi bali o ka suli solo congolité te so ba betika li solo congolité et comme le quoi ba toucher na mona ba toucher na Moïse Katumbi. Mbote ba papa ba maman ba ndeko sika tout evandi bino. C'est votre humble serviteur Gustave Malako, autrement appelé Copperfield Mobutu, coup d'avantage. Nabi ke boleli trop bo déclarer bo sali ba appel ba texto ndeni azomona na te ba actualité zali makamboze belé auto ensemble bino. Tozongi toujours na cadre de mission totonga po totonga. Tokotonga mutu te po bukana to po daye mais tokotonga ne po totonga veut dire o eza pena ya ngote photo zong sango pena na nzela ko to bike ba to belé bazo bunga ba histoire na mboka distraction za ninga ko legia ko sakana te ko masolo nécessaire za ko beta mais bazo passer na ba essentiel bazo sepela trop na masolo ko pesa bango sentiment ko changer vie na bango donc veut dire maram to ko lobela pena lelo surtout li solo zo tambola par-ci par là la congolité. Maman na histoire na bigezo pesa équation côté kuna baloba côté kuna baloba nani azolela te mais pourquoi mutu muso azolela mais pourquoi bino so muninga leli fo bino bo déclarer to koyeba nyaso to ko pesela yango na kase émission oyo quoi to bike bobika ne bolinga to ama minute muke metolobi na mno ba nécessaire ouais le loso to parler sur la congolité to mona mutu tout ozana ba Facebook total na écran lelo ne komi et comme logo la polémique. Et comme il est quoi, il cambo biso to bande roselia. On a dit que tous les Congolais place à Vandi. Aux anakati to libanda. To vande to satané na mamba congolité. Biso tout n'est to vande to satané sur changement. Il y a via ba Congolais. Mais jusque là, est-ce que changement aussi est commis? To changement aussi lingo koma, to changement zano lisolo. Les autres moni to tele migara congolité. Est-ce que congolité na bosoloba? Eza mabe to eza malamu. Tozolobe la congolité. Mais likambu tout ate pas mundele tant azo sala likambu atalaka avantage atala pe inconvénient mais so ki lelo to lobe la circongolité totali kaka avantage non totali ba inconvénient te ke ba pe fimbo zo be ozo ke ndo zo ba betela baninga lo ba ko betela yo moko veli mutu tout fois timba to ko tonga bino poto tonga na ndenga bien po masolo ne yango yo zo pesa pito pali so biso to 600 ouais lelo to moni bata Moïse Katumbi bali o ka suli solo congolité te so ba betika li solo congolité et comme le quoi ba toucher na Moïse Katumbi est-ce que c'est vrai so za congolais pone tsinga na vandi bo so ba bike aza congolais te aza nigérien na yo ka mutema passe par rapport à quoi pour que congolais na ngani mte défendre ganga na li kam so ko défendre ngata pa ko za congolais bino boko ki oloba so na za ngote. Mais bino pe bato bozolo ba ke so boko molo ba makambo comme toujours ko ta l'affaire Moïse Katumbi attention na bino eza nini pour lelo neto sa awa so to beta masolo ba congolité to ta la bato belé ba na gouvernement boko sala te ba député belé pe boko sala te pe lelo neto so to fandi 10 à 5 après loi o bino bozolo nga bo institut bo côté ça o bo ke ba lobby ko créer ba incendie pour to yebi 10 ans prêté to mona kaka lelo yo mandat ndenge zaleli keba masolo eza milai masolo eza grave quoi faut timba ki libate mwana mai benana yebelo kozo sala mwana mai yebelo kozo loba yebelo kozo landa ko sepela likam na nenga sentimate yo to sepela nga likambo bi sepelela mwanza conséquence nango oyebite pour lelo neto ça toza na bani belé bazali bana mboka para congolais mais mwana c'est que tout français bazo bunda ba tanga banchik ba osab makasi do tolo ba kelelo bando basali banda wana tozolo ngola bango déjà kata dodo ne basali banda o bazo sala ba fort wana ba ba déjà que fort bango bazo sala et apona bango moko ke mboka lobi ko sana posa na bango te pona ngana mona za ba limite mais soki ngai ne na saboy ba bina ngana pesa conseil na makamwa sur la congolité et loka liboso no tiana bandeko sana nu kibo moto il faut ça là donc je dis que congolais to zaka ba congolais na nege na kena pedebo ki na meli na suide momi neza non
qui congolais faut qui bomoto sala protocole ba teke to na posa ba 50% te to ka na besoin ba 100 pour to fanda pe to na ba 100% to uti pe na ba 100% yango pendant na mandat 18 ans to beta calcul ba seli biso nini na ki congolais na bango 100% mutu so za na compétence na nga na moni logo yo to ko empêcher yete na moni logo to ko empêcher te pour compétence ni te défendre na mutu neto sa boye pays et marchaka na ba règle pays et marchaka na ba règle donc mboka yeza ba règle te ata to check congolais 100% place wana et que règle zate bon s'attendre na logo te là je vous assure soki tembe o sela nga bilan 18 ans soki logo nga na lobi yango te bo sela nga bilan 18 ans tozaki na ba député à 100% congolais to pas na bango tozaki na ba ministre 100% to yebi chez bango ba bourgmestre moi na commune wana mais vous pouvez savoir bilan na bango ba des pères et des mères wana suka lango za kini so ba bilo musu to ko sala et comme le quoi to ko étouffer ba compétence ya batu donc mutu so ko la compétence au sala loko wana to ngi to étouffer et vous appelez moi malamu te mboka foza na ba règle pour net nga so na za conseiller chef de l'état na ko lukate loko ko maloko polémique fandisa ba tutu pour to penser que courant za la raté net oza ko courant à la raté ce n'est pas perception mulili régime de personnes mpépé et à la raté to beta kuna masolo ba policier te pour ça to ke masolo ba policier ba erokoma ba longue histoire to parler au peuple en général masolo za ke no biso tout ko telemela yango wana ke to beta elo nini oto elo ko to zelaki pelo nini to zo na minicho to zelaki nini to zo nini lelo to zelaki to ko zo sur la congolite to zelaki to ko zela 300 JP ki soki ya nyongo soki ya ko kabela nyoso za masolo mais to tele maka sur la congolité wana quoi pour lelo neza boata lelo soko ngai ne na fani ba sala entreprise je ne pense pas que l'entreprise na zo ka bande ko nga propre nde bango ne ba ko tombola entreprise wana to pesa makanisi to tonga na idée wana pour to yeba ne to ko avancer na sali entreprise na za hôtel nanga oyo nga na sali après avoir ko sala hôtel wana na zuika ka bande ko nga des pères et des mères na tcheba ngo place wana soki na tcheba ngo règle zati respect norme musala ezati to s'attendre na eloko te là je vous assure to s'attendre na eloko te eloko kolobela eza makambo oyo totala eloko nyezo faire souffrir ba congolais to linga ki to longola pouvoir en place po biso to remplacer po to pesa ba congolais nini to sela ba congolais nini ce qu'on a mis to sela ba congolais nini po na biso moko peuple ngo to se mêler na kati ba sentiment sentiment de biso neza bo tozo so oyo ko bongola biso te mais tozo so oyo ko sepelisa biso kaka pour un temps peu vider nango mande to kena aussi là to yebi élection ko sala so te ozala te menga na ta sir ko sala pour ton président o net aza mutu azoko azo mekola ko respecter moi ba parole na ye na ba geste mekem yonga na monaki mais bo mema biso pena na ba important mambo important ne ma biso bolunga so ba essentiel ba congolité c'est pas mauvais mais yo moko chef en place soko monique ba oyo baza ba 50% congolais na mandé leki ou soit nengo fayna ba monique bazo sala bien te cause les ala te ba comme son le roi loi ba ko na parlement non c'est la compétence na yo soki nga na za place wana na kolinga kaka oyo tout na monique za 100% te on a douté na nationalité na ye na buka bino na ko buka bino pour zo senga tele kana parlement likamso ya procédure sotele kana na parlement voter ngo mais nga na za nga za commandant suprême nabi kene na sabo ina douter mutu to aza nationalité te aza nationalité 100% te nazo douter ne pour la monique ba on ba faire freiner mboka ozana FARDC wa chef d'état major oza 50% te na longolio na zuyo oza 50% na tcheza likambo débattre même na la police oza kuna la police oza 50% te na monique marche les africains na longolio on a dit que mboka marche na ba principe ata entreprise atane tozana ba famille ba boti biso faut principe ezala ba leki faut ba yeba ya zaleki ya fa ba kaza ya faut to yeba place ya mutu na mutu o ya zaleli to se jeter teneza boye ba valeur ya mboka ezozala net se renvexer tozana mboka mais ba valeur ezozala net ezozala renvexer donc lokola to linga mutu wana ti ata bina eza normal to lo ba ke bina eza orge pour to linga haite ke ba do bi mazoba likwa bi ne la mwanza timba kozabini la mwanza te mutu esala tant tolo bela congol tant tolo bela congolité na nenga lo yengete yaka ni to fandi be tolo bela état de droit to fandi be tolo bela état de siège tolo bela makamusuka na nenga lo yenge texte mususu toza ko evrende mususu
autant que le texte total avait n'enga toza ko evrele pour ça que toza ko evrele makamusu to ba makamusu keba makambo to sala et ko rattraper biso après mandat après 2023 mutna muta ko na besoin ayebe loko ya salaki donc et loko yo salaki peuple retourna yo na 2023 salaki nini 2023 au salaki nini on peut savoir rapport que ngana kende ko bunda sur congolité en même temps congolais yé moko entre congolais zo lingana omningana été biso na biso entre biso na biso tozo lingana ti importance nango eza nini kibo moto na biso eza na place to boyi ba étranger baza na ba poste clé mboka ce n'est pas mauvais mais so to tcheba na mboka na poste na ba poste wana bazo ko favoriser biso na eloko te biso ba na mboka importance ya masolongo eza nini bana mai je suis de retour na bisi bino que na bac à sable donc veut dire que na bac à sable masolo eza na nenga osakana te quoi to beta ki masolo état de siège masolo état de siège to beta ki to lobelaki na la mukili on attend on a simba chombo na fungola au dot $500 $500 eza mukiete ya mutazana fin fond ya goma kuna volcan pe uti ko sala o uti sala mutazana sumba lesa kuna na kati yo donc bozo fixer le biso que dot na $500 bon na yebité mutu nyonso za na compétence o $500 to lobiga mutu nyonso za na compétence o $500 to fandi lelo to lobi ba kitsa garantie na ku 3 mois est-ce que mutu nyonso to za na compétence o kanga 3 mois on m'a neza na ngoboye ne to fandi awa soki mutu tout ozo salaire na ye mutu tout kopo ozo salaire se retrouver na ngo mutu tout ozana temps ko sala logo ya lingi et c'est la règle té et c'est pas mwana nyos wana té et c'est pas non parlement ne bozana boke no lité na ba débat mususu to fota ki otongo to ba fa to fote yo bando luka ba voix chez biso makolo policier za quitté ozaki yo mo mutazaki na calcul ko assassiner yo azaki té mutazaki na calcul brutaliser azaki té donc so bazaki na calcul ko contrer yo bange ba contrer yo tango yaki na nuko luka yango bange ba boya yo sala mais tango zaki ba tikela yo tango sala lelo pe nous a besoin privilégié au poste en obimi député obimi sénateur obimi ministre mais et vrai yo comment il faut ba démonstration ko mi connaître na Zenith Awira ba démonstration démonstration le changer peuple congolais et l'autre côté bino bo sala que ba peuple ne ba se retrouver attends mutaza sirager attends mutaza ba shimboki so ka yebi de na sabu so na bimi na zonga na ngo mutano banga makamna kata mboko azati ata babio garantie za 10 mois mutaza compétence okanga yango pone to fandi na kini bato bele ba okima na kini akimi bulo na kini akimi bulo ki oteka masangu na kini akimi bulo ko pepa dal na kini akimi pe bulo ya kosokola basani na kini mais akemi kilego se retrouver na même boulot pour ani peut-être se retrouver na même boulot azo a vivre peu mieux à l'aise pour ani ba makambune tout et ça déjà bien réglé. Et c'est des midi à 14h. Il y a Congo passi na ngonde yango wana. To luka des midi à 14h. Bino ne bozana bo musaka situation ya peuple congolais. Musa to tinda bino yango wana. Bo vendre ba loi na bino, c'est pas mauvais, mais les premières des choses à faire est que nenge bo vendre wana bo penser na nous na vie à peuple congolais. Bon le peuple que non jour musu neza to compte parlement te po peuple na biso ba vendre na pour ma courant to la solution te. Maman gratuité au boloba qui est tantôt plité zo pata. Bon le peuple bloqué là to compte na parlement te. To vendre na te to lobela rien. Mam to loba qui ya état de siège. Jusque là na est to yo kaka babuma ki ba kota ba sala hiboy. Le lopene na parlement to vendre na te. Mais le on to vendre na mona masolo. O ba ki ba pesi biso nini? Ba pesi biso ba ko def biso ba jeep bon misu ba ba déficit ba musu ba kabi na bino ba député bozwango est-ce que bo pena na mitema ba député o bino bozwana pena bo vandi bozeli ba jeep ye bozwi yango soki pena crédit soki pena ko kabela tant bozozwango bo pena na mitema bo bisanga nan jeep moko zo coûter combien jeep moko ezo coûter combien mais boya na ba commune biso bo mona ba problème o biso peuple trop souffrir nango bino musufu bo la kiza biso pena murwana kene bo fandi bo la biso pena collectif ngala kaka na esengo les jours oyo na fanda na moni union sacré salami ton na zongi en tout cas na betela pouvoir en place maboko na initiative wana
pourquoi na betela ki pouvoir en place na yeba ki ke liloba to tikali ka na liloba moko na yebi ke to tikali kaka na liloba moko veut dire quoi ne to zaboy likambo ezali to kende to lobelo na kati ya groupe na union sacrée donc en dehors parlement na biso ba makabo ministre onan to kende to fandi to raisonner to réfléchir non sur cas intel ta o mambo ya province intel les années té et ça boy ne to kende na parlement to kende voter ka eloko boye do to kende na parlement to kende lobaka likambo mais nazo mona union sacrée apparemment na ndenge to bengele union sacrée mais union sacrée ça éparpillé pourquoi c'est éparpillé muna mutazo lokota makamna ndenge na ye muna mutazo yana makamna ndenge na ye donc muta ko lobana mutu azati donc na koma ko la confiance mutie na idéologie union sacrée wana confiance na ye koma ko benda na ndambu po makambo ngana satandaki nango yango te na monango na yebike batu musuma bande ko benga batu musuma ne ko loba so to lela mingi to lela pona baninga to lela mingi pona baninga to lela na pona biso te po biso ko to loba ta Bill Clinton en tout cas to na biso côté batu na raté ni que c'est toujours mais to l'environnement to la bandeko to alena bango to la bandeko babandaki vie pastorale nzela moko na ba commerçant ndenge nini ba commerçant bazo ko émerger te bandeko babande vie pastorale car lelo ba changer ba député babandeko chez biso makolo bazo ko se plaindre lelo tane bakomi mano ba jipo ba 25000 lelo bakomo la ba costume bien bakomo kena ba vacances na mikili babosani ke oyo nyonso bo basana ngo lelo za biso donc réflexion faut ça là peuple congolais timba souci na ngeza bo timba na lingi po longola ki mutema be ato bike tozo tonga po to tonga na obebisa te tozo tonga ne po to tonga congolais longwana na kidiba vanda na réflexion makambo ngana ebisio wana tala pouvoir en place akei to konnana ki bango bien to lobema be na bango to bengana ki bango to linga bango lisute po basaki l'autre côté sur peuple congolais bato ba se retrouver ils ont ba politicien sur ba politicien pouvoir elongwe félicitations na bête ya mama boko bobongi si fait ba politicien bien mais biso ba peuple autre sala ke bino boko mané boko mbongo vina biso ezana niveau nini est-ce que lisola mai botiki biso ndeni bokuta biso na mai ndenge ni botiki biso ndeni bokuta biso na courant ndenge ni botiki biso ndeni lisola transport bokuta biso ndenge ni leo bokei botiki biso ndeni bino bato bozwi biso na niveau nini bozo ngoma biso na niveau nini bino moko personnellement ne bovandi boza bato bo wuti chez biso to fana bino to liena bino basoso mboka to na bino tant bokei eloko nini mno bozo sala passion bino botika biso na yango po boya kosilisa bozo sala nini ba makambo se belé to fungola ba parenthèse to zana mambali wa papa soka diombo ne to zo kaka toujours po ngana singana sala ngana za trop na internet lelo suna tongo na yoki o makambo wana eza na mutu wa Moïse ko le na yoka o makambo wana eza na mutu wa Jacques Ndala ba bilorbish ko lobeza trop ba précision eza na makambo te mais to vandi to yebi ke to zolanda ba sujet zali avec l'état européen sabino ba faire information sur makambo wana mais au moins na lingi te boza kidiba ya te ke boki soso voisin leli otiki mambondo sa po notala soso voisin te tango vandi boulé timba tala marche vina yo eza ndenge nini donc obandaki ndenge nini okomi ndenge nini quoi donc eza toujours un serviteur na bino Mobutu ko perfil coup d'avantage tout ça toujours de près na bino numéro ko s'afficher wana botala oza ba question ba commentaire eza ba message au combat comme d'habitude je suis de retour chaque dimanche na zana bino to PC là to lobela so bona ba sujet botinda ozo compliqué bino ah toto tonga veut dire quoi donc ils étaient to finga mutute pour la politique on n'a pas au finga ba système on a finga on a fait vider to lobela pe ka politique te ah to retoucher tous les coins si ba pasteur to ya ba pasteur to ya chez bino veut dire na ba pasteur ba marchera na bango vrai mais yana bato ba salir bino donc veut dire na ba ninga musu ba pasteur ba salir bino ba komba na bino bo salara et comme bima neya na miso ba tupo ba to bo soto baza toya ba musicien tokoye la bino veut dire ba œuvre mais ezo imité ezo sala maté pourquoi makambo esale belé tokolobela mamandule ah tolobela makambo tu wana sujet obengi biso moi ba salutation zanga raté na ba ndeko ba soutenaki po na sa l'émission na pesi mbote na fe na nga
officier Pichu Tango Fort. Ayambara biso na R2. Auto na posa to sa masolo. R2 auto na posa to sa na masolo. En tout cas, ya ezakutu mamba demande te. Na pesi mbote na merade. Ma social zaka bongo. Kolanda ba voisin te kwa zaka bongo. Ba bongo no wana nde mto esala yo kwa. Président Danilo quoi. Un esprit saint. Président Danilo quoi ko vebi toujours. Simba bana. Na pesi mbote. Ah master nanga Gauthier ministre na kata Luanda. Na yebi ki osala ko bundaka fort pona makambo. Ba conseil zaka trop o se démerdaka pona idéologie o esimba. En tout cas, na zabu na sepeli na pesi mbote na Aigle Royal na kata roi na France na pesi wane lumbala makambo linga yango de El Chapo. Donc toza quoi coup de chapeau donc tozali kitoko ciao mwana mboka timba.